bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema liberi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Donc, quand tu es bien, c'est pour Kolanda info, lingala journal, ya peuple pour na peuple, pour na instant, on va casser. Ya ko présenter les bino yango bon début de semaine, la bino nyoso bolula Kolanda basango na biso tikate to fungola yango pour na hotel Sabino ndenge tripartite oyo. Ezali qui prévu et salema mokola dimanche 15 décembre kuna na Angola entre ba président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Paul Kagame na Joao Lourenço yango et salema ki lisusu te bolanda ba détail. Et sengelaki esalema dimanche 15 décembre kuna na Luanda yango nini tripartite entre ba président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Paul Kagame pe Joao Lourenço kasi yango esalemite ba dirigeant congolais pe angolais ba s'entretenaki nanu tête à tête avant beaucoup tani oyo na délégation respective annulation ya tripartite oyo ezali causé na refi ya délégation rwandaise ya kozwa na bokutani o ezalaki censé ya kosukisa ba hostilité na est ya République démocratique du Congo na retrait ya ba troupe ya Rwanda na zone congolaise samedi na occasion ya réunion ya ba ministre ya ba affaires étrangères ba trois pays concernés. Rwanda a conditionné ki signature ya accord ya organisation ya dialogue direct entre RDC pe ba terroriste ya M23 oyo offre yango ezalaki rejeté na ngambo ya parti congolaise. Ex-président Uhuru Kenyatta ya Kenya azalaki bongo invité dimanche 15 décembre na Angola pour na participer na ba échange entre ba président Joao Lourenço na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Azalaki invité la médiation angolaise na cadre ya tripartite avorté RDC Angola Rwanda. Yenani ancien président ya République ya Kenya Uhuru Kenyatta azalaki convié à participer na bokutani bilatéral oyo mokolo ya dimanche 15 décembre kuna na Rwanda entre ba président Joao Lourenço pe Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na qualité na ya facilitateur ya processus politique na Nairobi chargé ya co-organiser ba consultation na ba groupes armés pour na démobilisation na bango désarmement na bango per insertion sociale na bango. Président honoraire ya Kenya ayaki ko présenter l'état ya délié ya processus ya Nairobi pe ko sala jonction na oyo ya Luanda aponamaki na voie armée groupe terroriste M23 ezalaki auto-exclu na ba consultation oyo bamenaki na Nairobi pe na province ya Nord Kivu na ba groupes armés mosusu.
Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré qui samedi 14 décembre Centre culturel et des arts de l'Afrique centrale. Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré qui samedi 14 décembre na Kinshasa Centre culturel et des arts de l'Afrique centrale. Mobange na complexe oyo ezwami bongo na commune ya Kasavubu na en face ya palais du peuple ezali na superficie ya 93 000 mètres carrés. Espace oyo ezali doté na ba infrastructure moderne oyo kati nango bokokuta grande salle ya spectacle ya 2000 places, 2 amphithéâtres ya 800 p 300 places, ba studio d'enregistrement ya dernière génération, salle ya danse pe ba chambre pour koyamba bapaya na installation ya pointe na centre ya héberge ya campus ya Institut National des Arts Inana Mokuse pour na ko renforcer vocation na bango ya création pe formation artistique. Na mot de circonstance na ye ministre ya culture art pe patrimoine madame Yolande Elebe a affirmé que réalisation ya centre culturel et des arts ezali bongo Oben yaba opérateur culturel congolais pour balelaki mingi ya kozanga infrastructure culturelle. Par ailleurs, eza ko contribuer na renforcement ya soft power ya République démocratique du Congo na scène internationale na ko favoriser ka patrimoine culturel nango pe ko positionner ka pays local leader régional na ba industrie culturelle pe créative. Na ngambo na ministre ya enseignement supérieur pe universitaire Safi Ayana ye a témoigné profonde gratitude na ye na président de la République lolenge à permettre na ina ya ko retrouver sanctuaire na ye ya formation pe ya diffusion ya ba connaissance ya ba pratique culturelle après plus il y a 4 ans décennies. Lancé et pas ya président de la République na mandat na ye ouvrage oyo ezako découlé coopération sinon congolaise ezalaki exécuté na entreprise chinoise BICG pendant période ya 45 mois grâce na financement ya 100 millions de dollars américains ya gouvernement chinois. Na masolo ya Sénat bosimba ke chambre haute ya parlement na bokambemi ya honorable président Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ba clôturaki officiellement dimanche 15 décembre session ordinaire ya mois de septembre. Dimanche 15 décembre 2024, Chambre haute ya Parlement a clôturé officiellement session ordinaire il y a mois de septembre. Session oyo ba député ki yango le 15 septembre pe et permettra ki pona bango ya ko examiner pe ko adopter ba loi local la projet ya loi portant reddition des comptes 2023, projet ya loi ya ba finance rectificative 2024, projet ya loi ya ba finance exercice 2025 pe ba loi ya ndenge na ndenge. Na discours ya clôture oyo président ya Sénat honorable Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a salué l'importance ya ba travaux réalisés durant session essentielle budgétaire oyo, a félicité ba sénateur pour na engagement na bango pe ba assiduité na bango pendant ba différentes plénières surtout oyo ewuti koleka na poso eleki ya butu butu. A yebil susu na ko félicité ba personnel politique administratif pe technique ya Sénat oyo basali musala makasi pour na réalisation ya ba mission constitutionnelle assignée na chambre haute ya parlement. Honorable président ya Sénat a renchérir na ko énumérer 12 projets mosusu ya loi oyo ba votaki ezali bongo projet ya loi pour na convention ya ba crédit syndiqué, habilitation ya gouvernement pe projet ya loi autorisant ratification na RDC na accord portant création ya agence ya facilitation ya transport na transit ya corridor ya lobito. Pour na actualité na oyo etali révision pe changement ya constitution, président Sama Lukonde Kenge a indiqué que Sénat ezali prêt à accompagner président de la République chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na vision na ye pona kosukisa
vacances parlementaires, président ya Sénat a recommandé na ba honorable sénateur na kokende ko palper ba réalité na ba circonscription électorale na bango pe tango ba kosilisa ba ya kosala rapport na ouverture ya prochaine session. Na Assemblée nationale kuna pe na bokambemi ya président na bango Vital Kamerhe bango pe baklotiraki dimanche 15 décembre session ordinaire ya mois de septembre 2024. Héritier Mapindemi. Na Assemblée nationale, Barido et dimanche 15 décembre, na session ordinaire ya septembre 2024, ndenge article 117 ya constitution ezali kotalisa, ba députés nationaux baki na vacances parlementaires après avoir traité pe kosili sa mature nyonso ezalaki retenu pour na session et outi kosila na discours ya clôture na ye président Vital Kamerhe ye a félicité ba éli nationaux pour na mosala oyo esalemi na sérieux, assiduité, abnégation pe session oyo ndenge et outi kosila production législative ezalaki bongo ya qualité pe ya quantité ba texte ya ba loi pe ba contrôle parlementaire. Numéro 1 ya chambre basse ya parlement asengaki lisusu na contrôle parlementaire oyo ezali bongo chasse aux sorcières te kasi ezali pe moyen ya ko déstabiliser gouvernement te. Boy professeur Vital Kamerhe asengaki situation globale nationale mobimba a reconnaître ki ba effort au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosala pona amélioration de vie ya population ya République démocratique du Congo pe kozongisa kimia na ensemble ya mboka mingi na partie est pa wapi insécurité ezali pona agression ya Rwanda avant a déclaré close session ordinaire ya septembre 2024 ba députés nationaux boy a souhaité bango repomoko ya malonga oyo ezali mérité kasi mosala ezali kokoba na ba base na bango respective pendant la vacances parlementaires bosimbake avant clôture ya session budgétaire représentation nationale ba examiner ki pe ba voter ki rapport ezalaki présenté na suite ya ba travaux ya commission paritaire mixte Assemblée nationale pe Sénat pour la mise en place et pas ya ba président ya deux chambres ya parlement pour na projet ya loi de finances exercice 2025 na ba sala oyo ezalaki question pour na ba députés nationaux pe ba sénateurs ba yeba na bongisa trois divergences ya forme pe ya fond oyo emonanaki na examen ya projet ya loi oyo na Sénat ba divergence oyo ezalaki mingi oyo ezali lié na ba recette ya dégagement ya ba recette additionnelle pa ya Sénat peto ya croissement ya 0,8% na ba dépenses na affectation ya ba recette additionnelle ba secteur vitaux ndenge ya enseignement supérieur pe universitaire éducation défense pe santé ndenge volonté ya ba eli ezali kotalisa enfin oyo ezalaki lié na ba amendement epesama qui na article ya loi oyo 17,78 p 79% bango ba salaki conclusion boye sans débat ba élu ya peuple ba déclarer que recevable rapport oyo pe ba conclusion za qui présenté na hémicycle député national Guy Mafuta président la commission économico-financière pe contrôle budgétaire ya Assemblée nationale na occasion wana loi de finances za qui exposé na motif oyo za qui harmoniser commission mixte paritaire ya Assemblée nationale pe Sénat ba déclarer que recevable pe ba adoptaki yango na esengo wana ya komona loi de finances 2025 budget oyo ezali revu à la hausse pour nambala ya mibale boye aplanissement ya ba divergence numéro 1 ya chambre basse ya parlement professeur Vital Kamerhe akumisi mosala ya qualité oyo esalemaki na commission mixte paritaire pe résultat na yango emonani après avoir voté texte ya loi oyo etalisi ke 411 députés nationaux ba votaki oui, pe 0 contre, pe 0 abstention. Samedi 14 décembre, Première ministre Judith Suminwa Tuluka a clôturé qui va travaux, il y a états généraux, il y a entreprise, il y a portefeuille, kuna na centre financier de Kinshasa, Nathalie Kaila Kapenda. Pendant 5 jours, et seulement qui bon la centre financier à Kinshasa. Pas travaux, il y a états généraux, il y a entreprise publique, il y a portefeuille. Madame Judith Suminwa Tuluka a clôturé qui va travaux oyo. Placé na thème faire des entreprises, il y a portefeuille, un puissant levier, il y a croissance économique, puis il y a développement social, il y a République démocratique du Congo. Basis oyo. Et zalaki initié par un ministre à portefeuille, Jean-Lucien Boussa, sous le haut patronage, il y a président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na coordination à premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka, ba principaux résultats au ezelami owa après examen approfondi pour eluka ba voie pour ba moyen
pour l'amélioration de la performance opérationnelle et financière ya ba entreprise publique afin ya koluka ke portefeuille ya l'État et la bongo véritable levier à développement économique et social ya mboka conformément na vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na allocution na ye chef ya exécutif ye alobi ete urgence eza ya ko agir pour la transformation ya ba entreprise publique congolais o eza bongo levier stratégique pour le développement ya mboka na rencontre oyo ezalaki riche en échange pe ba proposition oyo ezalaki marqué pour na koluka bongo ba base ya réforme ambitieuse pe durable pour na ba entreprise publique ezala bongo essentiel ya croissance économique pe bien-être social ya mboka bosimbaki na discours na ye premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka ye a évoqué quelques pistes oyo ko permettre que ba entreprise publique et participer na transformation économique pour na mboka alobi ete esengeli ete ba entreprise publique et contribuer pleinement na transformation économique pe et revoir ba cadre juridique et repenser ba gouvernance et moderniser ba gestion pe et réduire les sous ba dépenses ya l'État et esengeli ezala bongo diriger et pas ya ba leader au baza compétent intègre pe ba ponami base ya ba mérite na bango eza bongo impératif que l'État atika la bongo actionnaire stratégique pe lisusu a veillé que chaque entreprise est à la bongo autonome, rentable, capable ya maximiser ba ressources ndenge madame Judith Suminwa Tuluka a précisé ki na ngambo na ye ministre ya portefeuille ye a souligné ki ba recommandation oyo et bimi na ba assise oyo et kosala ki ba mesure courageuse ezwa mabongo pour l'amélioration de la performance opérationnelle et financière y a ba entreprise publique afin que ça la ke ba portefeuille à l'État et à la bongo véritable levier à développement économique et social y a République démocratique du Congo pour un rappel bosimba ki programme d'action et un gouvernement kuna o ezala qui présenté dans l'Assemblée nationale premier ministre y a souligné ki nécessité ezali ya ko poursuivre mise en œuvre y a réforme structurelle pour les différents secteurs économiques nationaux. Parti Lumumbisto unifié Paluna Mokuse basala ki déclaration moko politique week-end eleki Nandela ya secrétaire permanent na bango pe porte-parole ya parti ezali bongo mwana mboka Celestin Ngoma pona oyo etali bongo révision to changement ya constitution héritier mapindemi Igantingi. ezalaki bongo mokolo ya samedi 14 décembre 2024 na siège ya parti lumumbiste unifié Paluna Mokuse oyo ezwami na quartier de Bonhomme na commune ya Matete epai wapi le plus vieux parti ya République démocratique du Congo esalaki déclaration politique pona makambo etali mboka ndenge ezali kotambola surtout pona likambo bazali kolobela ces derniers temps likambo etali révision to pe changement ya constitution ezalaki na monoko ya secrétaire permanent pe porte-parole ya Palu mwana mboka Celestin Ngoma ye atalisaki ke République démocratique du Congo ezali bien moko précieux pona ba congolais nyonso oyo moko na moko aza na devoir ya kobatela yango bosimbake na maloba ya parti lumumbiste unifié oyo ezali kokambama epai ya secrétaire général Godefroid Mayobo batalisi ke congolais nyonso aza bongo na mosala pe ya koyeba ndenge nini mboka ezali kotambola kasi bango basali constat batalisi ba anti-valeur ya ndenge na ndenge oyo ezali koreigner na mboka ezali bongo likambo etali ba conflit entre batu conflit oyo ezali kobenda haine yango ezali komema même tina liwa ya bato mosusu nzokande esengelaki ezala boite ba divergence politique ekoki kobenda na makambo etali likambo etali haine te balobelaki pe likambo etali ba rébellion pe ba soulèvement oyo ezali kosalema na République démocratique du Congo na tina wana parti lumumbiste unifié amoni ke kimia ya bana Congo ezali vraiment perturbé surtout na partie est ya République démocratique du Congo bilinga ezali
nyonso wana ezali kosala ke population azala na kimia te. Likambo etali mauvaise répartition ya ba richesse ya République démocratique du Congo, likambo etali intégrité territoriale pe exploitation ya ba mine na République démocratique du Congo ezali kosalema. Nyonso wana ba antivaleur ezali kobenda inquiétude epai ya population. Yango ekoki vraiment komema mboka te na construction na ndenge ya malamu pe mboka eyeba na kotombwama. Boye parti lumumbiste unifié palu na mokuse bazongeli epai ya bakongole nyonso balobi kongole nyonso esengeli basangana bayeba na réfléchir ensemble pour na réussite pe bien-être ya population ya République démocratique du Congo. Ba force vive nyonso ya nation esengeli bazala ensemble moto nyonso pona forum eyeba na kosalema forum oyo ekoaborde ba question essentielle boyi ba question primordiale yango ezali bongo kotala ndenge nini mboka ezali kotambola pe kolongola biloko nyonso ya mabe oyo ezali kobebisa mboka pe ba question mosusu bakoki pe kolobela ezali ba amendement pona likambo etali réforme constitutionnelle na tina wana parti lumumbiste unifié palu na mokuse batalisi ke bazali derrière ya position ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo kaka yende azali habilité pona kobengisa forum oyo epai wapi bakongole nyonso bako réfléchir pona bonne marche ya mboka. Boyi esengeli ko privilégier makambo ya malonga pona intérêt supérieur ya mboka eyeba na kotambola na ndenge ya malamu. Déclaration oyo esalemaki le 14 décembre 2024 epai ya secrétaire général pe chef ya parti Gude Godefroy Mayobu. Ba jeune leader ya opposition basalaki dimanche 15 décembre na siège général ya LG de déclaration moko epai wapi bazali kotele mais la révision constitutionnelle bolanda ba détail. Aujourd'hui, nous, la jeunesse éveillée, lelo biso bilenge totelemi pe tozali déterminé pona kotelemela likanisi nyonso ya mabe oyo toye kodefendre yango ezali sacré mobeko likonzi ya mboka na biso pe démocratie biso tosangani pona koloba non na manœuvre nyonso ya mabe ya koluka kobebisa pacte fondamental oyo na pouvoir moko ya kobebisa peuple. Oui, tolobi bongo batu oyo bazali obscurantiste ba dirigeant oyo bazali dépassé na ba défi ya ko diriger mboka bazali déconnecté na réalité bazali incapable ya kobongisa ba conditions de vie ya population pe bazali koluka ko manipuler bango. Projet ya Monsieur Tshisekedi elongo na famille politique na ya union sacrée ezali na eloko moko te par rapport ya bolamu ya population. Ba Congolais bilenge nyonso ya mboka na biso après ba mvula ebele ya kokosa régime ya Monsieur Tshilombo oyo basali eloko te. Ba école ezali bongo laissé na abandon ba élèves bazana ba bante ba professeur bazali kofutama na ndenge ya mabe ba hôpitaux na biso ekomi bisika ya kokufa pe ba médecin bazali kosala ba condition moko ya mabe ba richesse ya mabele pe ya se ya mabele na biso ba carré minier pe biloko nyonso ezali détourné ona kosomba ba villa na bango ya ba dirigeant ya mabe na tango wana peuple azali bongo privé na ba droit na ye nyonso pe azali ko vivre na pauvreté este ya mboka na biso etondisami na makila ba conflit ezali kosela ti boye régime ya Tshisekedi soki tolongoli ba déclaration moko déconnecté pe sans impact na tango wana bazali kosala eloko moko ya malonga te. Projet ya modification ya constitution ezali kotalisa preuve ke pouvoir oyo ezali kosala eloko te. Yango ezali acte ya suka ya régime oyo échoué pona ko gouverner malamu pe ko garantir kimia ko créer ba emploi pe ko développer éducation santé. Ezali bongo ngonga ebeti pona peuple congolais ayeba na ko tolérer trahison oyo te. Biso bilenge ya Congo avenir eza na maboko na biso soki totikali kimia lelo lobi tokozala bongo ba esclave na régime moko dictatorial kasi esengeli totelema tozala na nguya biso nyonso tokotonga République démocratique du Congo moko ya kimia pe eko respecter mibeko mboka oyo congolais nyonso akovivre na dignité pe jeune nyonso akotrouver place na ye. Tous la complicité ya trahison historique oyo toboya ba spectateur moko passif pe destruction ya avenir na biso
biso nyonso elongo toloba non na changement ya constitution, biso nyonso elongo toloba oui na justice moko équitable, pe na démocratie elongo na liberté. Vive la République démocratique du Congo, vive la jeunesse unie, résolue et engagée. Conseiller à ministre provincial, il y a intérieur Blanchard Ipipo, Azakoko, Bako, sensibiliser, chef coutumier pour la révision de changement, il y a constitution pour renforcer la capacité na bangonyo et celle qui week-end et l'équipe dans la commune, il y a Maluku témoin, il y a événement Edi Imbani. Oui, tout ezalaki très explosif na maison communale ya Maluku et pas yoapi le conseiller le plus intelligent Blanchard Ipipo Luzolo, ya ministre provincial en charge ya intérieur, sécurité, justice, peba affaires coutumières Thierry Chitenga oyo azokokoba mission na ye ya ko sensibiliser ba chef coutumier peba chef ya ba groupement pona oyo etali révision to changement ya constitution pe ko renforcer ba capacité na bango afin que mobulu esila na domaine ya pouvoir coutumier ordre oyo eutaki et pas chef de l'état et kitaki na gouvernement central ensuite provincial pe Thierry Chitenga na tour na ye akitisela ki moko ya ba conseiller na ye Blanchard Ipipo awa na commune ya Maluku na masolo elekaki vraiment kitoko na présence ya chef ya division pe chef ya bureau elekaki vraiment elengi ba chef coutumier ba sepelaki na initiative oyo eko permettre bango ba améliorer mosala pe balobi baza na sima ya chef de l'état pour na changement ya constitution na suka ya masolo les conseillers les plus intelligents Blanchard Ipipo Luzolo alobaki boye de travail la mission les qui renforcement des capacités par rapport ba rôle ba fumu ezaka bango mais ba yebaraté donc il te sali bango kaka rappel eleki malamu et puis na ba souci ya ba fumu ya Maluku ba lobi souci ya ali to commissaire pas ba konza mboka ke problème mobondo na niveau ya Maluku a aussi la kaka te to retenir yango ezaki pe mission oyo mokonzi Thierry Chitenga Kabuya ministre provincial intérieur la gouverneur ville Kinshasa Daniel Bomba Lubaki ati la biso to ya kosala mission awa to yeba pe to kape ba posa na ma to batela bango pe mayele na oyo ezangi bango na ba rolo ezeba soutien kaka ba fumu nde balobi ba kosunga pe mokonza mboka na révision ya constitution mboka na biso balobi chef de division pe moko ya ba député provincial Baba Kisaki Boye bomoni que ambiance ezaki ndenge musuna monga fula par rapport à awa parce que Maluku pesa ba réalité nango to adapter ka ba réalité à Maluku par rapport ya matière autopesi normalement na pesi matono mingi d'abord na mokonza mboka ye moko mfumo ya ekolo papa Félix Chilombo Fachi et bongo pe to pesi matono mingi pa ya ministre provincial ya intérieur ye moko ministre Thierry Kabuya comme on a présence ya conseiller na ye en charge ya matière ya affaires coutumières Zali Esengo juste ezali pour renforcer la capacité à niveau coutumier. Bon on ye o etali révision constitutionnelle, les réformes ça ma partout. Dans chaque république ça ma. Et bani pas na bisote. Mosala oyo conseiller le plus intelligent Blanchard Ipipo Luzolo azosala na etinda ya excellence Thierry Chitenga ezali kotalisa ke soki ba conseiller nyonso bazalaka lokola Blanchard Ipipo même ba ministère ekokaki kotambola vraiment kitoko. Protiva pesa potopota qualité équipé à chose à la mukolo to moi na bilonyo so bosengeli komela yango Stéphane Skandi. Ah merci, Yabouine, bana nyoso bazakuringa à la pochette. Vous allez quoi demain? Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote ma bodo la Bino. Ba kanza bomba bonga. Bona bana na yo ba kumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah bah c'est kuria ya bango Protivap.
babandi badansi na bango ya babebe pro tala baya yango tata kitoko ntoto makasi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona babebe pro. Et on est ici la raté info lingala journal ya peuple pona peuple ya lundi 16 décembre yango et comme na suke peuple na zakina esang makasi ya représenter les bino yango sebo sepela kina ngombo pesa merci mingi na Nathalie Kala Kapenda oyo akumbe kibango édition na sima caméra to zaki na Igon Ting montage simba maki na Christian Kiangebe ni info lingala journal la peuple pona peuple ezala supervisé et pas héritier mapine mbande ko boti kala malam au revoir. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema liberi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.